Merci. Ça c'est une bonne relation. Mingi tosalaki mokoeleki vendredi toyaki na koyoka kokuta no libota mpona koyeba programme oyo etali baobsèque oyo etali bokundami na biso melodi. Après lisolo na libota ye oyebisaki biso ke bino kotika kosolola famille oya kozonga dimanche na pokwa donc lelo yango ntina oyo oyeli lelo j'espère ndenge ezalaka kaka na biti masolo na biso totaka na kati ya bakamera te topesaka nde compte rendu mais juste introduction nde montrer quand même que nous sommes face à la famille lolobi azali kutu ya télévision non voilà bato mingi baza na mposa bayebaka programme évolution ezokende ndenge nini c'est quand même les amis de la presse introduction ekota mais ostoppe si boyo ozwa nde compte rendu masolo na biso ezalaka un peu na kati na biso parce que nous sommes censés d'abord de respecter moi discrétion moi nini wana ya libota donc masolo ezalaka mpe entre biso aussi ça topesa compte rendu j'espère que lelo nde tokoyeba programme ya toza sire parce que biso te ndokosako c'est la famille biologique tokoyeba loko babengisi biso namoni na adjoint mpe lokola komi nde tolobaka toza bafamille. Moi je ne savais pas de kolanga Gabriel Gabi azali na libota kota ya Melodi nga na ye tuyeba ina makambo na kolo nga na ye tokobisa na mbote tobengana na bakort so nabengi am tobengana am yango eza bakort toyebani akabengana am baga o mobi alina yane moko am kima naza am yebaga am donc c'est un peu ça donc bandi bapresse okotika note tozwana libota nayebi te libota avant bapresse bakata soki tokotoka dispose yanga biso siko continue na soko tikaki lobi vendredi plutôt. Merci pour la parole. Je vais tous appeler. Malgré tout, tu peux la côté, mais ce soit matin, nous appelons. Nous avons nous noir na biso maintenant respect na nzoto et papa pe maman tambola toujours na papa pour respecter que moi maman oya lata na yo noir na yo soko lata on a chéri soko lata on a veste na yo et ça problème te mais respecter les biso kaka noir maman bien moi mon tour moké to pesi programme ya matanga na to soki na biso ki moko poser des plaques na place des artistes. Voilà, donc on a dit qu'on va parler des martyrs. Donc on sur l'agence, on a des détails, on va dire que au Salamabo. Donc c'est comme ça. Ce qui est au Salam, ce qui est au Salam, prochainement, tout ça qui est artiste, c'est une chose. Tout ça, dans notre sens, parce qu'on prépare aussi les artistes et les invités. Tout ça, il y a encore la collective, tout ça, il y a encore. Donc toujours, les amis, tout au tenir que quand il y a
y a timing. Donc, ce qui est important, je ne sais pas s'il n'y a pas une autre question. Ouais. À chaque fois, quand on met des mots comme ça, on a toujours le tel sakana ngambe ya microphone. Mais il y a tout oyo au pesibiso ya kolobaki na bongo. On a nini bokaboli et le mona baninga les artistes botingé. Merci beaucoup. On dit et on nécessiterait à Lobayango. La personne appartient d'abord à sa famille biologique. Biso mutozaka na kisasa ou na tanga maréchal ya Mobutu. Soki bakunio na Gombe. Mais ça libota. Papa na biso bakunai na Gombe. Papa na bakunai na Gombe. Zaki cimetière ya Mobutu lelo. Donc au mona tilelo tolingaka cimetière oyo quand même que ata lobi toleki tomona ndeko yango tokendaka nécropole tomona oza quand même organisé na lobi te bacimetière mosusu organisé te même soki bazwika lopango ya bato ezokola kaka lobi ozala te tu vois totena compte artiste aza éternel bamonaka ye wana yango nde tosouetaka biso nécropole eza organisé mais yaye na nécropole ezalaki mpe Gombe. Donc, les deux, on a ce qu'on va dire Gombe. Là, c'est pour avoir un espace, on va une somme de la radio. Donc, on a un espace dans Bango, famille, un espace dans Bango, parce que déjà, il y a moi, on a Gombe. Nous avons un thé, parce que c'est pas qu'on a un thé. C'est la famille biologique, nous avons un mot, il y a des choses, nous sommes total. Sauf les agues, nous avons quitté un mot de thé, hein. Tout ça, ça fait des camis. Gombe. Et ça, c'est maintenant parce que maman Mélodie, papa Mélodie, préféré, la Mélodie. Là, c'est ma parent, voilà, donc, tout le monde est ça. Au moins, on a complété kaka CG donc maman Lopoto. Okutana na se ya mabele fani elingi lobaka te fokoza la cimetière bazali oyo bakundama na mataki esika nga na uta bazali oyo bakundama na mboka mais si faut tokutana na mabele amen donc tokaboli ye na bandeko na ye te mais na cimetière kuna mpe baartiste na Gombe mpe toza mpe na baartiste musicien bongo soki lelo Mélodie alpiki akoma na ye bili abel ya kote kuna vraiment tolelaka kaka boye biso oleli moke aussi. La question te doit clôturer. Pardon? Voilà, donc là, on clôture. Je te remercie, Mino Bandeko Nyonso, et après, la chaîne pour le Nyonso, vous allez vous relayer. Chers artistes et comédiens, on va retenir l'émission. S'il faut parler pour Mélodie, saluer Missa Naya Salaki, et puis qu'on fait ça, programme Naye. Et donc, tout ça, pour ça, merci Mingi Nalibota, artiste et comédien Nyonso. On va faire qui geste. Merci. Bandeko Nalibota, tout le monde n'a pas na bango. Baza fier d'avoir artiste et comédien. Baza fier d'avoir artiste et comédien. Bamoni a solo. Moussala c'est un métier noble. Donc, Point Noir, accompagné ici par l'ambassadeur Tina Mabela Kokonae, ce qui n'est pas facile. Il va finir qu'il y ait des rapports pour montrer que c'est le pays où il y a Portaki. Donc, il fallait plus te remercier son excellence ambassadeur Christophe. Et nous tenons que, en tout cas, ayako déposé payé cher fleur naé ayebisaka biso alobi naye kozwa délégation na kei na bango epuis nakoya kotika Mélodie biso tosengi papa lokolo ya kotikela biso Mélodie orespectaki ndenge olobaki tosengi lisusu oya kozongisa na se ya notre ministre des tutelles maman. Chers amis de la presse, voilà, ça c'est la délégation, une partie de la délégation, on va vous soutenir la place, Oyo, il y a des comédiens, et c'est qui est l'eau. Il y a Posolasuna Libota pour la deuxième fois, la famille a un Mélodie, et Bengisaki Bisso,
mpona bapesa biso mokolo oyo bango babongisi mpona enterrement ya ndeko na biso ya mwana na bango Mélodie Badiama. Nde sikawa tosilisi masolo na libota ya liboso totondi botondi na kombo ya bacomédien nyonso, na kombo ya président Masumu, na kombo ya président Elombe, na libota tozosolola na bango malamu compréhension sur compréhension mpona makambo etali na tanga koechange bango bapesi makanisi biso mpe topesi makanisi. Donc bato nyonso bapesi kozala na démocratie, moto nyonso apesi makanisi na ye alobi oyo alobi na suka tosangisi tomoni balopesi biso programme boye. Bafanatike nyonso ya théâtre congolais, bafanatike nyonso ya mélodie, baartiste comédien nyonso, metteur en scène, scénariste, bato nyonso bazalaka ndinga ya mosala na biso toyeba te tolengela ke mokolo ya vendredi ezala mokolo nini? Le 24. Donc c'est vendredi 24 juin 2022, c'est un jour il y a veillée mortuaire. Donc veillée mortuaire, il y a une Mélodie. Parce qu'il faut rendre hommage aux la salle La Grâce. Salle La Grâce, ils allaient sur Victoire. Non loin, il y a une maison communale, Bibi Play. Après Bibi Play, ça La Grâce et Zakawana. Non loin, il y a une maison communale. Diagonale à mon bijoux, je peux voilà, donc, Sika et Kozala, Yangouana. Artiste comédien, Toyewana pour rendre hommage. On a vu ça, on a veillé. Bande de Banzonzi.